photo ban Afrique masolo ya sika bedi masolo ya sika image ya Congo nanga moko mama mokambi boyebi bwaka ndobo oh vrai mianda bwezaka ngai mais turo na image ya Congo na mino basiti nyonso mais turo botala pina mibiso botala na image ya Congo bongo bozije botala na biso bopesa biso na chance et bongo bozije image ya Congo babi masolo tout osala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo botala musika te bidi elenge ya pembeni no boy to tala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango Il n'a jamais menti, à cause à côté. Il n'a jamais menti, il n'a jamais menti, il n'a jamais menti, à cause à côté. Papa na biso makasi tozalaki na affection nyonso na nsipa po bazolanda biso na banzela ya internet peut-être bayebi na balukaka bakombo egeti lusuko tomba nde kotinda mbongo ya koyede frere mie natanga maladi natanga pasi ezalaki ndenge ayo na mbongo tofungaki makasi me nzambe ye moko alingi mokanisa yesa olobaki na ndako na yo yesu na ngai salate Yesu kolo koko sakate il n'a jamais menti il n'a jamais menti il n'a jamais menti il n'a jamais menti koko sakate. Fait Patrice, papa Benga, Monique est bien polémique, fait Patrice, nous sommes de mon côté, avec inquiétude, n'a pas changé ce qui n'a même pour Tanga, yo nzambe opesi biso leson na ngonga oyo topesi yo merci na nyonso ekolekaka kati na esika oyo tosengi mayele kouti epai na yo na nyonso tokoloba na kombo na mokonzi Yesu Kristo amen amen. makanisi topesi d'abord nzambe merci oyo ndenge président lobi nzambe aza mettre à temps et à circonstance oyo apermettre que mokona le tokutana osika na profiter d'abord na ba micro ebele na moni awa ko manifester na kombo ya frère Patrice mécontentement oyo baninga na biso mususu ya banet o bozo sala mingi bazo profiter na ba circonstance ya boye
koloba biloba loba comment pour que ba nombre de vie na bango ebakisama. Na kombo frère Patrice tozaki indigné komona baninga na biso mususu na titre moko gonflé oyo ezalaki na ko refléter réalité te o bokomaki yango et salaki biso pas semi na motema. Mais frère Patrice azali mosai na Nzambe azali moyembi na nkolo et na kombo na ye tolingi kolimbisa bandeko wana nyonso ba oyo bakomaki bikoma nabi te musa toujours sala musala moko zali noble Nzamba sunga biso tolobaka tout le temps ba vérité et tokanisi ete ya solo ekozala une grande bénédiction pour la biso. Voilà un peu na kombo ya frère Patrice ezali qui est important tout ça la mise au point wana. Frère Patrice na qualité ne ya président ya association des missions chrétiens du Congo, c'est vrai qu'on se le dise tango ndeko Aimé Makengo Nzamba sepelaki a voyagé lokola chrétien pour voir, c'est-à-dire que ko précéder biso na mboka na nkembo. Frère Patrice azaki penza saisité et lokola mokambi il attendait aussi n'est-ce pas un rapport par rapport à la situation wana. Et c'est comme ça que Azelaki a dit bon, aucun signe n'a été fait, mais comme papa il s'est dit lui-même na kende na koma na kabola comme MCC a présenté ba condoléances na au nom ya baptiste chrétien sombo kana kaisi que borosepela. Après entretien, la première partie on peut s'arrêter là. Après entretien en huis clos, la famille te bat, to komi wapi jusqu'en ce moment. Par la suite, le frère Patrice pourra dire un mot. beaucoup na bande konyo so balandi image ya Congo ndeto ebisa bino oyo wente tambola awa na enceinte ya lopango esika pembe makengo azalaki bomona ki déjà ya lobby tozaki na papa tcha kongo tcha kongo monongo nongo lelo tozuma ba précision lisusu ya koleka ndeto baki biso lima ko information na source toza na kati ya lopango bomoni lelo ezaki déjà rendez-vous pour biso nyonso ba o bazaka penza connecté ba o bazana genete ba yebi ke non lelo ezaki déjà rendez-vous que frère Patrice Ngoyi Musoko alaka ki déjà ke akoya kota la famille toyoki déjà ninga lobby azalaki ayebaki te donc ayebaki te o ezaki bien déjà ko ya ndeko na biso Max aza attaché de presse na ye o tomoni lelo aza ko accompagner menga na pesa amno toujours assurance basi teze ebele bato baza ebele mais ça lelika ndezo kesene tout kama okosa biso ba misuto tanga mo classe to soma mo sila bisa ya bo pesa biso chance ya reprofiter mo mbona biso to betela makolo ifasiki bantu bezo liango. Donc si la biso soma ofilete to me kampe ko bomisaka musala eza pour l'avantage na biso. Merci na bino nyonso bo pesa biso confiance toza na matanga bomoni ba mama bazali ba papa bazali ba mission ya frère Aimé Makengo batikali. Donc eza cadeau opende ya monene bana poto ba ko pesa eza cadeau monene bana Luanda ba ko pesa eza cadeau monene bana Kenya sika pi mo miradia bazali eza cadeau monene grand zoka ko pesa que no album oyo esila ne baloba artiste ne meurt jamais arotika la motika la ndenge nini soki album yango ebimi na ngote tomono ndeko na biso Guilin akufa album oyo betara wa ebana pete na nazo gidango mais dis-moi awa tokoyeba ke nani atikali na volant oyo azomema mutuka yango eza nani ba mise baza toke bon déjà nde bayembi na ebite na pesa bango fiske mbote attends bonjour maman. Bonjour madame. Kombo nani? Maman Gisèle Mbombo. Maman Gisèle chanteuse. Naza danseuse ya papa Aimé Makengo. Ozana mama na ngai miba obazolanda yo bako retenir nini ndenge frère Aimé Makengo abeli et puis akufi bino botikali. Lokwa totikali papa Aimé Makengo bande biso ka liloba moko ata ke voyage ata akufi OK c'est koko kabwana mokolo moko te biso pe tokoki okabwana te atikelaki biso président ba ko remplacer na sima ata za na voyage yende motakoki koloba makambo nyonso to papa yebisaki atikelaki na papa Abel ko wele les até o papa Abel atikelaki ta famille za maëlle pour famille pe et le rabattre ba ko non bazali papa bonjour. Bonjour. Les condoléances papa. Merci. Mais quand on a sali mabe ya koma ki star eza matanga mais yelo ko mi pesa ki na musalo biso sala kaka moi to sika no pe boezati fuka boloba mabe
Ma bête, hein, pourquoi ça vient? Bon, ils ont les lobanaye, chaque fois, Zawi Bisanga, même dans quel voyage, orchestre est en Bisango Malam. Les samedis, pas quoi qu'il lundi, les samedis, tu as là qui penaye na Akram, tu souli, et l'autre, les bossons, tu bandes ma solo, à Yabisinga, on a voyagé, mais orchestre, et panzanate, mais ma orchestre, on dirait qu'on a sali plutôt. Donc, Barankini était prompte, puisque, comme commissaire, ezana orchestre était ezana bolongo ndenge biso tozali ndenge tout le long tout boza même pas d'instrument boza ni la producteur. Bon, moi je compte plus sur Dieu hein pour ça œuvre nzambe za œuvre nanga ité avant nzambe zo luka boko ta studio zo luka instrument ezala boko za na concert tout à fait nebite beke nzamba ko toucher toujours bato mitema malamu ba oyo ba ko sa de façon œuvre kende liboso puisque ndenge basunga ki président nanga yi aimé. Pourquoi pas basunga pe biso? Mais mongongo ezaki principal ezaki ya yemo ko nani remplacer. Nzamba ko sala kaka tozali kaka toko der ba ko mona ba kwa bon ya ko loba ke belé ba ko mona oyo oh to biso ti oh tikali combien? Vous a combien de musique? En toza au nombre de maintenant to tikali 11. Maintenant na yemo ko c'était 12. Kali lo bana o bazolanda yo na image ya Congo batu baza musika ebele na mboka mobimba ezolanda dans les 5 continents. En tout cas nasengi d'abord merci na bandeko nyonso oyo basungaki papa Yemé durant période de la maladie ba maman Mimi ba prophète Konde papa Rems maman bébé bien sûr merci na ba oyo to ebite vraiment merci beaucoup. Et bon continuer peut que son abisso parce que tiki œuvre tiki bana vraiment bon continuer que son abisso de façon que œuvre éthique et oyatiki et qui est liboso en tout cas biso makamambongo yona déjà ils ont titre na biso te ko wele là ko ça la boité peut depuis azala qui vraiment il y avait vraiment du calme yango to senga toujours bandeko pour to bata biso maboko de façon que oyatiki et mon amena na miso abatu. Merci beaucoup mandeko na biso ya poto bino boza na mbongo na bino bolinga ko soutenir ba œuvre surtout que musique a Congo nde to yebi déjà zo kenela ko kufa soki to telemite ai to dini maman na mai grande soko yo yebi dino lokuni na Paris bona mbongo na bino orchestre ya ngo Amina Diaz de Parigo oza na mbongo na yo fils Manta oza na mbongo na yo orchestre ya frère Aimé Makengo yango ya Baxer. Oui, numéro à contact hein peut-être bako kozape kosunga bako benga mamba ko do yango zoko ta polémique tisiko ya mamba ba numéro bo pesat écoute ta polémique te o esa polémique te no 081 35 13 yo mo to famille te yanga moko puisque aussi ne wana zero que famille yesu bon ce qui te pesa ka famille zo mona to na posa na biso a contact boye o moko benga famille e ya boye e pesa moi impérité yango to pesa mbala moko ya orchestre 081 35 13 723 donc 081 35 081 35 13 723 vraiment. Merci beaucoup, merci la bienvenue sur Batpozo la biso na to si c'était frère parti ça soki sana biso to koye ba ko sala nini po biso musana biso ka yango to teka makala te ndunda te micro karati to kokufa micro ti to kokufa micro surtout que na kenda classe kanda ti na dikosidon to sala kotika biso lokola tata oye ebele ya bachaine ezolanda biso à travers le monde nini okoki koyebisa na bana na nzambe na libota na bayembi to mokili mobimba oyo babaki Aimé Makengo basepelaki na baloyembo na ye par rapport à circonstance oyo lokola mosali na nzambe lokola moyembi lokola mpe président ya AMCC maloba epa na yo? D'abord AMCC Mobimba te présenter
ma condoléance na biso na famille na Kengo pe koyebisa bango ke présence na biso ezala vraiment réconfort ezala consolation epesa bango quand même courage na likambo ekoyele bango na kosepelami papa Max nde nazoloba mama akozala pembeni awa yazali Yazali, petite sœur, j'y crois. Oui. Voilà, petite sœur directe. Il y a Fofana Nabiso, ouais, au Tikokufa. Nous en avons 4 Nandako. On a présenté nos condoléances Nabiso. Nous avons déconnu aussi, Baïbi Kosala Bolam. Nous avons déconnu Sala Kyo Bolam. Je vous encourage, vous Sala toujours Bolam. Kolukate Bolam, on était en Sala, où tu as un commentaire rebelle. Bato bakotia commentaire ba osali bolamu na ba moni bolamu yo sali ba weba ko commenter likolo na yango que merci de côté la sunga ki boye mais soki yo moko osali bolamu obandi ko betela ngo tango ezali mokile ko futa yo mais nzambe te muta ko futa yo ba on se beba ki ndeko makengo ba yebi que saint serviteur de Dieu ndeko makengo asalaki nzambe koyemba banzembo na ye édifier bato ebele bosala bolambo bokosala mpona bango ata na nzela na biso obengi ekokoma bien tozwi toye kopesa un artiste ne meurt pas ye akokufa me baœuvre na ye eza kocontinue nde na sengi mpe na bamusicien nyonso musicien chrétien nyonso oyebaki moko na biso aza te aza lisusu te sengeli biso nyonso surtout vendredi oyo tozala ensemble toyeba ndenge tokolela ndeko na biso tikino kokende kozongisa ye na bisika oyo eponamaki mpona ye mpona le reste ya oyo nyonso elobi oyo elobamaki ya avant tokomawa biso tolimbisi surtout ngai Patrice Ngoyi Musoko limbisi nyonso. Pourquoi? Parce que les gens bato belé vie na bango ezakaka yo kaka likamoko boye likamba lokuta comme ça ala tsango bilamba po ezala bien mais to limbisi nyonso to solo na famille et bisika parfois ba beta ki libako na bande ko mususu ba on peut ba limbisa mais presque et pas na biso problème ko ezalité ti bozo na biso to communiquer bisika o et na bande ko nyonso internet na sengi bino na kombo na Yesu kolobaka bosolo koloba bosolo lokuta ekofuta ne loko moko te donc momoni que je crois eza na kombo moko na bengaka internet au balandi na benga petit internet donc grand frère ya internet eza poste de vérité ezalaki mais internet petit oyo vraiment ali kokosa trop si tu as un facilité au côté ndako nyosa lingi sans ko beta na porte mais poste ezaki bien quand ça zolo en parabole poste ezaki bien il faut pas trop me va courir à beti koko na ko kota internet à beta la porte très impoli vraiment ayibini ko salir mutu dans quelques minutes mais ko vérifier na sokeza na solo mais tozo limbi sakaka parce que za musala obingo poni tokobo ya pete kopesa bino impression na biso interview na biso bokolimbisa na bato so parfois na boyaka l'interview parce que surtout son ayebi yo te nebi koza moto lokuta mpona koloba eza mosusu okende change mosusu bokati mwa maloba mais vraiment mpona ndeko na biso makengo kolingi lokuta ezala te makambo esekende malamu encore une fois de plus merci. Oui, la présence en fait Patrice, oui, un compte personnel, tout un compte ANCC. Ok, merci. Il fallait pas dans une question, on a mis le collègue à répondre. Et il y a des casquettes. D'abord, il y a un compte personnel, parce que c'est un collègue. Lui aussi chanter pour Dieu. Deuxièmement, pour ça, il y a effort le Toyoki. Nabatu. Toyoki qui est un déconabiso à la dissoute. Détoyé. Na ye pe
compte AMCC pour nous présenter ma condoléance. Je crois vous comprendre comme on a lobby. Parce que vous avez informé des familles informées ou t'es Kakoufaki? Oui. Et je vois ton Seigneur déjà d'excuses, famille Seigneur d'excuses. C'était au club, surtout au qualité. Oui, c'est ça. Un petit mot. Voilà. Donc, Moutoumoko, informé qu'il est officiellement. Oui. Ouais, il y a telle chose de la quitter. Parce que AMCC, c'est une association. Association c'est la structure. Oignon soit des kobaloba qui n'importe quoi, na ba site et na spécial merci na dengue président Andimi ko pardonner bon du fait que longwe mosika pe ko yati awa na milieu biso toza vraiment eza eloko moko eza émotionné na motema nanga et puis donc présence n'est que ça déjà pardon pour na biso to disons à pardonner donc ni tete mowei na biso bandeko moyi na bandeko nyonso balobaki les ont dit mais oka na koko lobaki pe ko bakisa mukie eza que muto aza réellement na bolingo ya papa aimé pe na mawa ya papa aimé pe na mawa na biso tant que azalaki lokola papa na biso donc atalaki infirmité na été mais azalaki à part Nzambe ezalaki ye alors bolinga disons toka bola mawa na ndenga bosolo et puis na bonzambe botika biloba loba koloba n'importe quoi pour tout ça tout donc toza déçu et puis toza na regret voir même ba obayaki après ko zoba message to ki a bato ba publier na internet to boy même image to yesa ba to lingité pour bozo commenter n'importe quoi papa mava kufa même azo ti abeli abete la bisote que tozana nazana conflit na frère Patrice non na président plutôt mais toyo kala poisa ba makambe bimé belé or mutu ti azo kata zo ba sur l'amour et pas ça soka à l'œuvre de Dieu baleki nanga so na komi aimer lelo eza musala nzambe elo nga na tikel bino pona zo voyager kombo nzambe puis bo continuer ko servir nzambe na nenga zo kufa na ye mais botika biloko wana merci président na union sociale pe olobi pona biso wa voye biso motema na yo merci beaucoup programme to profiter pe ya repesa programme donc papa tsaka to lo ba que l'autre mardi déjà parti à vendredi Oyo. Là, si vous l'avez dit président, vous l'avez dit maman Gisèle, on le bien à compte à Libota. Déjà vendredi, tout ça a levé du corps. Il y a des qu'on a vu sur même à Kengo, qu'on a un hôpital général à Kinshasa. Titre Roya Naï a un terrain GD, tout ça a commune à Lemba. Samedi, il y a un enterrement. Il y a président Salobi par respect, tout le monde va me soutenir. Mais vous qui avez été béni, c'est le moment total et c'est un bolingo. Nanzela misolo na bino. Tous avez besoin d'instruments, tous avez besoin de podium, tous avez besoin de cercueil, tous avez besoin de makambo. Et belé. Là c'est numéro. Pour moi, quand numéro totiwana. Na la télévision na bino numéro wana mais tu repères ça mingi numéro à maman Zizel voilà numéro à maman Zizel les ali 085 044 96 69 na bandili yango 085 044 96 69 vous pouvez benga na numéro à président Patrice Moussoko Zali Moukambia, association des musiciens chrétiens du Congo, 099 99 23 927 na bandeli yango 099 99 23 927. Vous avez le numéro de frère Patrice ayambaka yemoko téléphone au bengi soko lingo pesa lisungi nao ozalanga repesa ba instrument na repesa podium, na repesa cercueil, na pesa mbongo ya cimetière ya Mingadi, na pesa corbillard, na pesa ba numéro wana na pesi ya maman Gisèle o ya 085 ya 099 ya président Moussa Nzambe Patrice Moussoko lisungi liayo nde komeli biso na lolenge longobani pende sungi ya solo penza dibuta tika tempola pambo libele ya ba site otomoni awa
apambola ndeko na biso Tsaka Congo, artiste en danger, apambola radio-télévision, environnement et conservation, RTC en sigle, au mokona mokoba ikolela ka ndeko eme, apambola pe bandeko journal, télévisé chrétien, tondimi te en solo, ndetoleli ndeko na biso na limemia, kobo santé bibliologie. L'homme n'est pas le maître de son souffle et n'a aucun pouvoir de les retenir. Tika tenkolo apambola. Voilà, ne tozo kabandeko ba oyemba to komi pendant la suka ya émission zaki lelo ezaki que frère Patrice Ngolu Sokonde a pu rendre visite na famille ya frère Nabiso Aimé Makengo atiki biso molimo na epe malakimia frère Aimé Makengo akei ma ndenge balobaka l'artiste ne meurt jamais tozo yoka déjà mingongo babi album eza na studio déjà bandeko basungaka fils mata to va insister moninga dadi kaziro babi pepe ya groupe Nabiso le parlementaire groupe yango Malène Kasanga leader ba naturel yebi groupe yango bokoma na bambongo na mine depuis okenda poto groupe yango bino ba na volonté ko sunga en tout cas botika bango te ya mutu ya penda oyo kozala munini ko pesa so mituka to kene cimetière to sala batapage to mela to kolia mais eve so ko bimi e ko tika la vraiment gravé na mitema na biso et puis bande ko to ko besa na sous frère Aimé Makengo te. Merci na mino so balandi ya image ya Congo, merci na Grand Joko, merci na Zino Lukuli, merci na Honoré, merci na yo fils Mata le chanteur de charme, merci na Bino Nyonso ba parlementaire ya poto, merci na Nicole Bangu, Malène Kasanga, merci na batutu oyo ba pesa biso tana bango po balanda biso na image ya Congo, merci na yo cameraman na Bogar, aujourd'hui vraiment temps pour la patronne de maman Mokami babi image ya Congo Mikolo ka yango tozo samba te po tana papier na biso pina signature basi la bisita lebele na ndako ba fingi ba site oh ba site ba osanza ba loba oui ezala ngo normal ya chwezate basusu ba uti na wenze ba yeto sangana kali kamo ezate musale ate na Congo batu ba sala wapi batu misale ezate ba okende wapi franchement biso ba misusu moi mise à part quoi na lenga bien oya yebi to komi na suka babi to lela na ba obazo lela vendredi to kuta na bongo na terrain ya GD ba obaza na posa li sungi bozu ba numéro nga na zo insister ka na Evre oyo nga na zo insister kaka ya fufu rolia iroleka soso to rolia masanga to remel mais Evre soke bimi et tikali logo ande to kanisa kande ko na biso Guilin avec ko lamuka pona ko la to kanisa ndeko Guilin so to komi ko kanisa frère Aimé Makengo bongo et ko zala vraiment bien grâce na bino batu bolanda rabiso grâce na bino batu mitema malamu grâce na bino bozana mbongo na bino bozana na posa ko aider ole mutako mana balabala bandeko bazana posa aide na bino makasi ba numéro na biso angwana na bina image ya Congo émission la commande ndé grand to kasali yaye Zino Lokuni fils Mata na pesi bino nyonso merci blessing na pesi merci fiston batu nyonso baza na kata image ya Congo merci na yo ndeko nanga merci na Tsaka Congo o palemba biso te ata tozo finga mame malembe simba nango tokuta limbala sima merci na bino nyonso. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Bedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda, bozaka ngai. Mais tout rôle na image ya Congo. Na mino basiti nyonso. Mais tout rôle botala pe na biso. Botala na image ya Congo bongo bozije. Botala na biso, bopesa biso na chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout au sala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo otala musika te bidi elenge ya pembeni no boy to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombola ngo